kozwa surprise na bino bokozwa surprise Koffi Olomide akopesa bino surprise bozwa surprise Koffi Olomide Michael Jackson ya ba artiste musicien Congo bozwa surprise akobeta liboso ouais otalinga akobeta liboso eko notala azoyoka yazo manquer Koffi Olomide akeba na ye oui d'accord na yo qui est déjà akeba pour faire camarade na été okolo bani pour na gel c'est akeba en tout cas yo pena akeba na yo pour kotanga komo te pour ko fulo te mais keba ko faire camarade na ote ko fi ana bana asala ba koko abimisa ba star rebelle ko faire niveau na ote olo wanda ko na oya manquer Koffi que ça soit la dernière fois vous avez rappelé respect bon respect à rabato si vous savez contre la moto, vous savez que il faut être télévision, il faut pas n'importe quoi. Keba. Donc, un muscle, il y a un bon temps à combo na hôtel, mais il y a un keba. Donc, un muscle, il y a l'équipe pour faire le midi. À niveau na hôtel. Pour faire niveau na hôtel. On a respect pour que manquer mon temps colonna yo. Keba na yo na kebiso keba. Batu bayate. Obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation pour la ardoise. Mais avec divin. Bah, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah, invitation en carton. N'a pas follow l'ango. Jardin de Dienne. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison qui vient. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison qui vient. Bah, l'ingambo kaboété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez! On n'aime pas le pays comme ça! On n'aime pas le pays comme ça! Congolais solo! Salut à tous les internautes de la chaîne Congo et c'est officiel plus télévision. C'est lors de votre émission Cléji Show, Cléji Moto, Cléji Show Armel. Armel Ombo, je te salue. Berlin, vous m'avez été pesanga show. Nera biso te pesanga show. Bato batala ramso va boire ramai na moto te pédissara et comment au bon moto. C'est comme ça que nous sommes ici avec le rythme de Congo et Sengo. Vraiment un grand merci à toute l'équipe technique, notamment à Armel Wombo, Berlin Ngametu, Ngametese, Beba, Pola, Percy Ndaka, moi dérangement, Banini. Na peso bambote belé, pourquoi pas na général manager Clovis Fimpa. Un grand merci à général manager Clovis Fimpa. Moté maman Doris Fimpa et pourquoi pas na grand prêtre Mayamoto tout mon moté maman Timba. Na peso mbote na peso pe manzuzi mbote bambote na bino yango na je suis pas seul na plateau oyo nazana Miss Koulibaly yende to solane par rapport à Quadra par rapport à quartier latin tous à 20 minutes à l'isolo 20 minutes de l'isolo avec Miss Koulibaly bato tout ba comprendra SMT na osenga bino ata moi na Google mangu comprendre no SMS éducation civique et morale mangu comprendre no Berlin n'a mis même un peu invité dans rapidement. Bonjour Miss Koulibaly. Bonjour. Santé ça va? Kitoko. Nicolas ou mon anati? Nazali. Oui, kanate. Le bêta qui n'a AR dans zone makina. Braza? Non, Pointe Noire. Pointe Noire. On a mutili na on a ba côté. On va rela ngai. Vous salez moi Mikolo. On manquait biso na Congo c'est mais na sepeli quand même Congo na. Ouais, merci. Boni basangwa quartier la terre. Quartier la terre kitoko donc en quartier la terre nous a complet biso nyoso. Nous a mbote kitoko posé. Maintenant on loba kitoko c'est-à-dire quoi? Tout ça posé, tout ça bien, activité zali. Donc tout ça kitoko quartier la terre kitoko. To beta ki na lemba, on va ki plein lemba. Mais boya ki na retard. Moi retard wana. Faut le comme na retard, Cindy Leker na retard. Moi retard wana ezaki mo. Ba 21h concert à bon. Temba sima to bongisa mais et on mona ka plein ça makiona. Mona ki Cindy nga buka ki lemba quoi, Cindy Leker. On mona ki plein salaki. Ozaki wana. Mais nazaki biso zala na ba concert à tout. Mona ki plein salaki. D'abord on a mon acquis. Donc tous ça sont complets donc quartier la terre penda tout ça complet. Oui oui que toi on a 20 minutes c'est le solo. Ouais parce qu'on a 20 minutes c'est le solo tout sur la boule. Ouais. Oui Bijael show. Na bi été.
mais nazo yo kaya zo manquer Koffi Olomide akeba na ye oui bidaka na yo qui est déjà akeba ko faire camarade na été oko bani pour na gel te akeba en tout cas yo pe na keba na yo pour na kotanga komo te pour na ko fulote mais keba ko faire camarade na ote Koffi ana bana asala ba koko abimisa ba star rebelle ko faire niveau na ote olo wanda kuna oya manquer Koffi que ça soit la dernière fois vous avez respect vous respectez Rabato si vous avez contrat na mutu vous avez makamuna mutu esimbite il faut la télévision faut pas n'importe quoi keba donc un misque ba na bon temps kombo na ote mais na biso keba on a mon misque ba na leki yo bon Koffi Olomide à niveau na ote ko faire niveau na ote on non respecte pour manquer muta mukolo na yo keba na yo na kebiso keba donc un misque ba na kebiso pour autant comme on te po oyeba na to salamate keba mais gel chaud ata pour une communauté bat baebi que ça gel chaud mais tu manquer Koffi ko faire camarade na été et puis ko fait ça mutu munene mutu munene makasi yo zo ude Koffi et tali yo bokeba prison ka malem mais bon continuer kaka le gars bino boko mo le ka télévision bo finga Rabato bo continuer bokeba prison ka malem et ça mbala souka na yo ko faire camarade na ote Miss Koulibaly ouais quand est-ce que tu as eu arena on a toujours na Miss na c'est qui fort nous arena karaté quoi ta mikolo te ko le na bengo Miss Arena ouais te nous karaté mais yo arena on sa tête non facilité mais tu sais quoi d'espèce de bimata mais non facilité c'est que fallait avec ta liboso na bino jamais non le style na ngote bozwa surprise na bino bokozwa surprise Koffi Olomide akopesa bino surprise bozwa surprise Koffi Olomide Michael Jackson ya artiste musicien Congo bozwa surprise akobeta liboso ouais otalinga akobeta liboso et quoi notala parce que bobandi ko promettre biso date 18 ans te alobaki yango bien date ezobima te alobaki yango bien ke akoloba date mais aza ne précédé et qu'on a fait une semaine avant mais voilà beauté ka bien te Koffi Olomide yete ka marathon yeza Koffi Olomide muta banda masolo ba plein makamno so iye lisola ba plein na liste ba stade ba chabino te ete ndali boso Koffi Olomide ndali boso Koffi Olomide neni we raso na hotel ko bisa liste bo we raso nena so ya misi liste ne mambesili non ndali boso Koffi Olomide mutami balé we rana jibe na ba kengo le chat ya misa to fali na fere non ba kengo déjà donc stade à Koffi Olomide ouais et qui stade à Koffi Olomide et l'équipe va faire notre bêta et on te l'équipe Boute peu ko beti la faire tolo mwana na bino mais ça les plaintes mwana bino auta quartier ye wana zo reconnaître ba papa na reconnaître we Anson comme son père mais auta quartier le roi de la forêt et taque à côté la quartier la terre aza mwana ya Koffi Olomide c'est ça pour yemba na Koffi pour mukolo moko te Koffi okota na orchestre na bango et boso misa besi na orchestre on se gara mwana mais ça mwana auta boni pour autant on que ba misa ya Koffi Olomide pour ça peut faire na kati ayemba biso vrai chant ba yemba na Koffi demande nazolela yo kangai ngana komi lokola on va appeler pharmacien blaguité on va appeler pharmacien et ça l'appelle kitoko ça l'appelle bien vieux alors que na naître mon pena fali comme ça bon fali aime souiller mon ba ignorant na ye mais fali azali produit à Koffi Olomide abimi Koffi Olomide abimi si mais ndezala pena que Alex Oué Tchacha qui fali ndé numéro 1 musique congolaise yo plus jamais Koffi Olomide fali a tricha ba charisme ya viena ye a tricha mona fali tout baté ria chi na bana Koffi Olomide oyoka wana ba Olympia ba Zénith ba série wana ba bloko na etikala la fali komana ngo ria chi lo a Koffi de yango ils ont empêché ça numéro 1 nous numéro 1 numéro 1 c'est Koffi Olomide numéro 1 c'est pourquoi comme ndenga zali wana c'est Koffi Olomide bolo to benga lo fali pupa ya Koffi Olomide soit les gars quartier la tête mais azanenga zanate donc akoma bongo pour les gars quartier la tête donc soit les gars quartier la tête mais azapene azanate et puis faire épée soit les gars pe quartier la tête mais azafere o yazanate
blague nazo opana lo bano pena vérité José Marquette de Bunde ça bien en vérité na bano yango soki bango bazane bazawana ko ba leka quartier la tête so ba leka quartier la tête mais bazane ndenge bango bazana te faire rigola ouais geste de nuance oh ayemba déjà power en son baki ba c'est le marquis yobi azabongo pona leka mais azabongo pa leka na quartier la tête azabongo po aleka na quartier so leka na quartier la tête ngaza faire loté na lo bibo au blague te confie lo midi abimisa deux produits à makasi fallait pour qu'on a ferré et faire à produit maison mère non confie à na maison mère te confie à na les marquis ba panzani confie à po ba mise oza ya Kinshasa oyo rêve na bango ezala ba beta na quartier la tête donc so ka leki quartier la tête te ah beta histoire na vie bien te bill quand on arrive peu au beta na quartier la tête oh confie pe a tcha EPK peut-être a tcha EPK te mo ka za ni tara ni ngazana bilani Azabili Kintol, mais ce pas les gars qui quartier la terre et ils vont saler bien. Et ils vont passer ma cambu, ils vont passer barrière. Barrière. So la comprendre bien bil n'engazana ma cambu zati. Te ma cambu zanango, ma cambu zanango. Mais ce cas là, la quartier la terre et ils vont passer saler pe sous ma cambu mususu. Et ils vont pas bi ma peine ma chance mususu pe. Soit boire na quartier la terre. Et ils vont saler pe moi l'eau. N'engé ba boire na quartier la terre, ba mal la quartier la terre, mutaleki bil nan. Selon you. Non, tu l'équipe Bill. Ah, mais habité, mais non, t'as la marque na hier. T'es mouton mon a so ba che Bill, na ba animateur ba leka la quartier la terre. Mboshi. Aleki Bill. Someone l'équipe Bill. Someone l'équipe Bill, Mboshi l'équipe Bill. Kaba on balé. Someone Mboshi et puis na CNN. Est-ce que lelo so ba tanga ba animateur ne ba kumisa ba animateur le ba mo tanga 4. Baba non Mboshi de Valois bakena ba somono et bakena ba bivès et puis bango toi ina animateur à makasi o abetaka magie mama mutuka muneno yo ekangi nzela bivès rap et pas un vrai animateur a binisa magie a tekisa pe V12 pour album o pesa ko filmbongo ebele c'est V12 donc V12 penda et sala makambo nango et fungola ba porte na ngona ndemo boto mta bwaka kango bivès ka pa sonne dodangu ba adodeye ye bivès ye pe grand animateur aleki bi ouais mais bil ayo kuta bangoti oh bil ayo kuta lelo ne mumuna na musique ekina batanga ka 4 ani te wala basaba ignorant basaba ignorant parce que ignorant Ton c'est Léo Kalujina Jantel. Tout Kalujina Mboshi de Valois, ba uta la tempête. Parce que batumba. Même Mboshi boira nini o chana ndombo. Ah, ya. Ayaya mama biyoyo. Ayaya mama biyoyo. Eso va Mboshi na Kalujina legi. Ah, bitumba après plus va voir nini bitumbane ya makasi parce que viene ngatu tukarucha bwaka ape kitoko Mboshi pe abwaka ape kitoko donc ba okeka boy po Mboshi pa bwaka ka Kaluji pa bwaka donc ba okeka donc Kaluji abwaka mais Mboshi abwaka ka Kaluji abwaka il va boire. José Manzolo. José le marqueur de Bundes. Ah ok. Mais Mboshi pas boire c'est bon. Ouais. Animateur mais lengi. So babil ba yo la na bango. Connais lengi pena neti ya générique. Elenga générique non. Elenga générique tant otala wenge maison mère wenge BCB je tali quartier la terre. Oka ndenu banani basala ba générique à danger. C'est Koffi Olomide orchestre naï. Parce que Yemo Ope a boaka fort. Koffi Olomide un vrai leader hein. Quand on a boaka nani borne na wemba. Wake up. A tekisa ngo hein. Yem ta tekisa wake up. Eh yamba sheke. Chasse loko bambata aboka kitoko. Koffi Olomide. Te papa vana yo. On a un charisme nyoso, pardon. D'ailleurs on a joué wa pousanité. Ba ko boka te. Ba ko mambante. Koffi Olomide qu'est-ce lelo avec acoustique.
aoyemba ye moko aobwaka pe ye moko donc aza leader nyonso abeta pe guitare kofasa mobimba amobimba makasi kofi amobimba makasi konani sikoza ndambo na bali eza baza baartiste mais tout neuf te nani c'est otanga bakombo pourquoi pas na otanga bakombo te mais na leader musu banda nabino ke kofi aleki bango nyonso na kini awa bango nyonso ndeni jipela wera pale bango nyonso aleki bango ozokona mama oloba te aleki bango natia mai na mnona aleki bango na nyonso bango ba réveiller mais arriva bango ta bango ba réveiller mais arriva bango ta nyonso lo mo nani faut bango le moni yo pe oza congolais ka lokwanga oyebi bien que orchestre oyo ça n'impact na Congo oyo keza na tout neuf bafutaka ba musicien omoni orchestre oyo eza mpe na valeur ya baorchestre mpena ke orchestre etonde elenda c'est quartier la terre bakoso te orchestre biso omona wana bafutaka bamisien te donc misien bavivaka na matolo so asengi te aolia te aovivre te mais Koffi Olomide osenga te na fin du mois na yo oza na mwa kaki na yo bapesa mwa enveloppe obike ndenge aza bona ofuta mwa ndako nanga na mbongo enveloppe nanga mais baleader ebele babiloko wana ezalaka te bokoki potolo su te tokende ombalongoli te ombalongwe parce que aza ngai na regreta makasi na mamba omba aza musicien oyo ayeba penda choral na quartier latin omba be 18 ans na quartier latin mais omba ke kolongwa akeloba ke po kofa misindi voyage atiki nga est-ce que vraiment mambasa eza bien ya bien te nani akosaki ye nani akosa ye abongaki na quartier latin fallait apatienter omoni patience esungaka na vie patience eza pena malamu na vie ya mutu kozaka motema ya mabe te oyo asali wana ayaki motema asali l'accident ayaki motema mabe donc c'est so mutu adéclaré ke bomema ngai te mais aza vie na yo oyebi na vie nde nini osoli na vie na yo oyoka mpe opinion ya vie na yo aspike yo omoni yebeli omo Koffi Olomide bamisie ebele bakime na poto ata mpe de ba 100 musicien bakime na poto mais alobela yango te bino botalaka o lelo atiki oyo bakima ye bakoma lelo bacontre ye miso bacomprendre mpe na poto misala mpe eza te eza bamisio bakima koda bakoma contre ebele na poto mais bazongaka nsima na ye ndeti nani so bayengi bamoni moyen te ateke enga mosala ngo eza concert bazongaka nsima na ye epuis abetaka mpe kaka bango baconcert mpe afutaka bango basaba mbongo elingo elikolasake poto eza fin du monde te soki obiki nga ayembaka na sire na carrière na nga soki eyaka ti boyoki okimi okefanda kuna boso azokemba kokemba eza ndenge nini soza sire na mosala na yo okemba se atokembaka te kini mboka na biso ti okemba ndeni kini mboka na biso ti oyembaka na yo bafuta ko salaire na yo omoni poto okimi oke mpe na poto kuna mosala mpa malonga osala eza te oyebi ezokala makolo ya Koffi Olomide yango d'après bamusicien ntango otala quartier latin musicien oyo regretaka na quartier latin fala azala malgré age ekei mais nalingaki azala Suzuki nde quartier latin vraiment Suzuki Luzubu so azoyokanga mpenza ye mpena nde quartier latin vraiment bolinga yakembaka kaka takemba ndeni ya na poto na me poto Koffi te akenda poto mta me poto Koffi mta meme bapoto so akenda Koffi si bayomemaka ye dernière ya suka kaka dernière wana bongo Suzuki mpenda yaolela poto Suzuki Luzubu yaolela poto akenda poto trop na vie na ye olela poto te akenda poto trop na vie na ye akolela Suzuki ouais quelle est la différence entre bamisio bautara wenge na bao bautara quartier latin donc ya quartier latin basaka posé bayebaka mosala mpo bamonaka président bao Koffi Olomide ndenge azwaka miziki na ye yango omona afali te na ntango akomwanga omona afali te akopia vie na ye mobimba akopia mpena vie na ye mobimba mpo omoni Koffi Olomide azwaka mpena miziki Koffi azwaka mpena miziki mpena
musala na ye alamuka fait même 6 heures Kebaninga nous tosini parce que la musique comme ça. wana ba ezaka ayembaka po ayemba mais aza artiste te kotala Kofi bo artiste musicien ebele bayemba kaka ayembika po ayemba pe bombe obela bakoma bopela bakini mais ayembaka po ayemba mais Kofi Olomide artiste musicien yemba yo kota kaka danger na musique mapangu ya danger ya artiste musicien faut la mbongo Kofi ezale kaka ba Trans Express ba musicien ko senga ba musicien bata pasi mais le malo musicien mbongo ba musicien moi on sa musique au sepeli mais kaisa ndeni so on sa musique papa wemba tem tu ala sa so ke musique te Kofi Olomide wemba kenda trop bilamba yeke na mabilamba to Kofi koyo alinga kota zali mapango ya danger car il y a danger à la type danger excuse-moi donc mamutu pio on fait ça en direct donc c'est ça donc Kofi Olomide dans donc na éviter na biso blague te nga zaka na ye na na mona ka vie na nga non donc sans conquérant. OK rapidement bah information ya quartier latin puis bah dédicace non parce donc que lelo toi na concert acoustique donc tu te kango en ligne $5 et on réserve place bien les gens donc et comme les gens saturés mais bosso baka ba bien on fait kabeli batukara et on kabela $5 à kabeli ka batu donc tout à l'heure dans la outil awa toi na Oshokuna na Saint-Germain-Hall pour ekoinda veut dire Kofi Olomide azoyemba acoustique abeta acoustique et mo abeta mbunda et mo abeta drum et mo oyemba et mo vikita et mo boaka donc acoustique les logo donc boya wana ekoinda makasi donc pas bien to teka en ligne ta Kofi mamba ye nango et puis landango Kofi a na mamba teka bien en ligne et comment trop cher non on fait répéter à stade Kofi bandango déjà abandango déjà qui teka bien en ligne et comme on peut bongo tous les artistes vont s'en côté bien en ligne donc Kinshasa to teka ko bouder trop Congolais ils ont boudé trop à quoi bouder yo mais qui n'a pas vu na boudé so qui n'est pas bon donc la mise non moya loba ezate banani sko ba bango nyoso ba saka likita pour la Kofi Olomide pa poussière baza eloroté. OK. Donc rapidement ma dédicace parce que nous José de Marquette et puis na bosa nte Bobette la Cayenne aux États-Unis. Babi moi na moi si o akefungola ça aux États-Unis. Donc il faut passer ba chapeau donc a mis le kungu ya Congo na kati États-Unis. Puis na bosa nte Soleil Diva. Molongania Micho Kerliker et puis festival à monnaie les en États-Unis. Le 6 novembre, le 17 novembre. Donc, il y a makasi, il faut s'enregistrer. Donc, il y a des artistes, donc il y a makasi, Tetendai, Didi Kinwani, Eric Fouri, Eric Mwasuma, Eric Mandala, bienvenue bien Thomas, Anita Ngimbi, Ekiri Biberon, Benito Kiangoudi, les amis de Miss Koulibaly, et puis Miss Koulibaly de Brazza. Na bosante Beni Kitoti na Turquie o ayombote ngwana et puis na bosanité mutalinga Miss Koulibaly trop ba héros ekoyara air nyonso José Marquer de Bundes ya Tongo mwana Allemagne ya Tongo José Manjolo so yebi était c'est yo pinoza mwana Allemagne te na José Manjolo ouais so yebi était so yo mwana Allemagne te na bero ya tindaka bero ngacheti amona donc mon numéro c'est 081 24 82 463 mon numéro et puis to moto ya mi mutu munene na uti Tchubek Chic Rose la maîtresse papa ya papi Chic donc maman ya papi Chic donc Chic Rose la maîtresse ancien bakatier na biso moi je azali libele moi azako bunda makasi Chic Rose donc autaki Paris akiti Tchubek donc ba ko saba ce jour na moi na papi Chic moi mbali kwa ba ki ne Kinshasa webi na yolo chez Zozo en face c'est Fomi
chez Zozo. Ouais, na face à face donc pas chic rose. Donc on peut au moins payer là. Donc surtout le awa na ke mela moi jipuna après na bonga mina ke concert à quartier à terre. Donc c'est ça. OK, merci. On est arrivé à la fin de cet entretien avec Miss Koulibaly, Miss Koulibaly ou à Pesibiso basango ya quartier latin ou à tel Sibiso qui est Abedachou. Non, les lots mabé. Abedachou na quartier la taboire à Marati. On est arrivé à la fin de cette émission. On se retrouve prochainement. Ciao.